bato nyonso na blessa bango limbisanga tokomi na fin de l'année donc moto kaka moto asalaka mabe nzambe asalaka mabe te moto nyonso na blessaki alimbisanga tokomi fin de l'année na posa ya kokota na problème ya motu te moto nyonso olinga te bafinga mama na ye très bien mais eloko na comprena epa bainternaute eza nini epa nayebi te soki bafani to bapage bango mpona bango ezalaka bien kofinga bamama baninga mais mpona ofinga bamama na bango bango bamona yango eza mabe ozomona mais soki bafingi mama ya bino bango bayoka yango bu makasi mais eloko baobusanaki mama moninga ape mama na ye 55 ans d'âge même bato misusu baondima te baopesanga ba 60 ans misusu baopesanga ba 65 ans toka na maternité nanga bozalaka te na maternité nanga lokola bozalaka te moye nandima ba age na bino j'ai 55 ans elonza masalinga ngolu nakomi na age oyo nakomi nango c'est une grâce donc eza mokolo kaka nasepelaka natondaka nzambe bapesi dada age ya 41 ans eza kaka age mais malheureusement na maternité dada bazalaka te moto abota dada yeyo moto amemaka dada yeyo première fois sa vie na nga dada olongami nabota mwana na nga nalobi ke age boopesa ye moye tondimango eza te na dada aza na nizemi dada koza jamais mwasi ya yams naotala pena nayebi te kwa Zenyango, combien de mois déjà? Ebima kaka ebikenda musika neti yams aza pe mbali mal aza mbayi kitoko aza mabe mais ça va ça évolue hein ça évolue Thérèse n'a pas collé. Faut les ko. Ni pas moula na pas na linga. Calculer âge à maman top. Calculer âge à dada. Dabi dada zo na 41 ans, ba âge wana au cours ça ba 35 ans wana ngote. Tala bana ba continue même université. Je sais pas dada âge ni. Ndalo ba âge na ngati. Moi ça za na mukete. 32 ans. 32 ans de carrière. Donc on tali bien bandaki musala tete na âge ni. Na bandi pe na bu jeunesse. 22 ans, 23 ans. Nazokola ga awati. OK. Na okola na théâtre. OK. Na bandi théâtre avant 30 ans. Avant 30 ans. Donc mais ozobota na théâtre. To botaki déjà nyonso bana et puis voilà continue. Il fait pardon. Mama, if love is crazy, love is for me. José Baila. Na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. E koma kate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah na rembe na lobi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baila aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soku tali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soku kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yetu biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowaka siki kaka na mbambo belaza na tena baza continue JB Service ezali soki baneke Angolais nalité Angolais JB Service et pas les amis Voilà,
Nous sommes déjà avec Sego Kapanga, Kapangologie. Voilà, nous avons la résidence à Mama Top à ma campagne. Voilà. Lilo anniversaire naïe. Alors tu es souvent l'artiste c'est pas que bomba ba âge na bango mais Lilo a permettre de tous en aller ensemble awa. Lilo a aussi 55 ans. Tu vois il m'a a expliqué ma fan naïe na bandego balingaka ye. N'habite second un mot pour la Mama Top. Voilà, le 26 décembre 2023 où tu es à célébrer bongo anniversaire à l'artiste et comédienne Mama Top Wato. Donc tout ça on a résidence taillée pour que tout mec un peu que cela à faire un peu âge quand il pas dans lobby en tout cas tu éviter ba comédien souvent bon ba âge na bango et Mama Top pas rendre mulangia pembe je crois être cela naie donc na élément tout ça libino ils a surprise quand même tout y a pour fêter le na l'artiste na biso Mama Top. Voilà, ça c'est bien. Je pense que tout est avancé. Oui. Ça permet na biso mika sunga biso bana na épée à Bassi. En famille hein. En famille vraiment. Mon artiste c'est vraiment mal na baïté tu sais pas na pourquoi. Mama Top bonjour. Bonne fête, meilleure vie. Et sinon surtout joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Joyeux Noël Nabino. Voilà. Ouais, cadeau. Ngai, cadeau ngai landa. Pesa nan. Cadeau nanga penza après émission aujourd'hui la cadeau nanga. Malgré tout va surprendre nanga et na ya mama bébé belé, mais on peut ça Mama Top en tout cas il faut na ya. Ba surprendre yo. Voilà. Yves. Ah bien. Nzamba zo lokumu, abaxelinga encore une année de plus. En tout cas, na pesi merci pour ba kufina l'équipe on est logoté. Ebele pe na botama na bango baleki na nga bayana nga bakufa bakenda bapema na kimia ezandela mutu nyonso vraiment nzamba salinga ngolu. Merci beaucoup, merci vraiment, merci na bino obotika biso te na tanga passe pe bisengo na sepeli na présence na bino et salinga bien pour na mukolo leo na célébrer une année de plus nzamba salinga grâce. Combien d'années déjà, maman? Non, ça 55 ans d'âge même. Bato misu ba on maté ba pe sanga ba 60 ans, misu ba pe sanga ba 65 ans. En tout cas na maternité na nga bozala te. Na maternité na nga le roi bozala te moyen na ndima ba âge na bino. J'ai 55 ans, merci beaucoup. Vraiment. Mais avant de continuer Yves, toi et maman joyeux anniversaire hein. Pour que ça va bien. Et voilà tout tout tirer là. Bana voilà pour dire ensemble. Oyo za mo royem. Et puis Eli a mon anité Eli azana e a mo mbaleti. Yenga na ye aza. Il est le 26 janvier. OK. Alors journal Lelo rappela kaoni. Journal Lelo rappela ngaka ke Zamba sepelaka kelanga ne lilingi na ye. Maman na biso Marie Zabi kuna pesi mbote maman chérie. Aza vivante. Papa nanga wato que ton âme repose en paix. Donc lelo bayambaka bébé na bango na kombo ya Thérèse Wato. Vraiment lelo nzamba salinga ngolu. Na komi na ajo na komi na ngo c'est une grâce. Donc eza mukolo ka na sepelaka na tonda nzambe ki. Asepela ko salanga ne lilingi na ese. En fait Mama Top bobota combien na libo na libo. Toi belé papa so abota belé to bota ma belé pe ba kufa belé pe tutikala. Bota no belé. En tout cas dans nombre to za ya bana to ba plus de 20. OK. En tout cas. Ba wato ba za belé pe na to bota ma penze belé. OK. O ba kufa en tout cas so to kufa ta ba 7 ou 8 ou 9. OK. Lelo bandeko ba ko boma ba âge na bango mais Mama Top azo bimisaye bozo na teke ba ko salelo pe ba calculer ba saleli ba to mususu plus ba to kotsa pe dada na kata makambango ba bi dada 41 ans na dada âge à 41 ans ezaka âge. Mais malheureusement na maternité dada bazala raté. Mutabota dada yeyo. Voilà. Mutamemaka dada yeyo. Première fois sa vie nanga dada. Donc na bota mona nanga na bike âge bo pesa ye. Moi to ndimango. Exact. Azana ndaka libala siko. Tata zepa na ye, aza responsable afite na ndako na ye, afanda na baleki na ye, ndeka yaya nyoso aza responsabilité ba yaya ya baleki, tant que yaya afanda na baleki na ye très bien, voilà. Na ba réseaux sociaux panzani ke dada za libala, azisemi. Parce que les réseaux sociaux, boyo kasi makambe dans les réseaux sociaux za ya solo. Réseaux sociaux makambe onyo so ba dans ka ya lokuta. Na ba injure, na ba insulte za ka ya lokuta. Et là, on a malonga na ba réseaux sociaux ezala réalité za na nga mutu aosala eloko na ye alambango akobisa ngo kitoko po bato batala mais bato bazala bato mayele balandaka te bazoba nde balandaka bango ponde eza wana dada aza na nizemi dada koza jamais mwasi ya yams aza camarade na nde bino nyonso boza omesana na dada na kati ekiri na bino mwasi azalaka moko dada
amesana na ye na bino tout et tout allez comme yo yam sa solo na mosa dada na mosa yam très bien bazalaka bien comme yo ana zemi ya nani ya yam si moko akufa na koseka bango nyonso bakufa na koseka donc vérité na ba réseaux sociaux ezalaka nango te réseaux sociaux enoka lokuta balambaka na bango mpo bachaîne etalama ezala suivi fin du mois bazwa mwa lifuti na bango mais ça ko ndenge ntango bato bakopanza ngai etalaka ngai eloko te esalanga neti nini nazalaka na nga kuna te nga kuna nazala mosusu bofinga nga na olia loso na madesu na makusu. Voilà, Mama Top, aujourd'hui, ils ont tous les grands anniversaires, une année de plus. Au moins, ce rôle là, s'il faut dire qu'elle est là, tant aux autres totalisé 5 ans d'âge, aux autres se reprocher d'abord par rapport à la réalité, depuis que Moussala Nayo, clash Nyonso, émission Sala, la réalité, Bélé, au côté on a Moussala Nayo, d'abord aux autres reprocher, aux autres se reprocher. Se reprocher, on a l'autre. Ils ont vie, batamaïle babi toute vie et vie. Donc, nous sommes de parcourir na sena moyo, ils ont un destin. Ils ont là bon pas nzambe azar ezate. Nous sommes tous les qui sont mokilo ils ont destin à mutu. Donc, lobby au lekale l'autre et bien lobité, nzambe de mutu et bien on est logo nako so nini ko se reprocher dans beauté na moni eloko na ko se reprocher te na sala musala na nzamba pesanga na zana nga je fais ma vie. Est-ce que blessa batuté soit tu vas bien à la fin de l'année par rapport à dire na yo naza mutu na ko boya la sortie médiatique na yo tout ça naza mutu na ko boya te na occupé ko blesser mutu po naza mutu naza mutu na nzambe te. Donc on a occupé ko blesser mutu batu na blessa bango limbisanga to komi na fin de l'année. Donc mutu ka mutu sala mabe nzamba sala mabe ti mutu sala ka mabe en tout cas mutu nyonso na blessa ki alimbisanga to komi fin de l'année na posa ya kokota na problème mutu te. Ozoyi ba pe batongo soki pe na yebi na nga bango te so pe ba mibali na yebi na nga bango te. Voilà, alors Mama Top kobota mana kokola na ye za ki ndenge nini pour les anniversaires na yo. Voilà. Ça mande ko soir ba kenga za ki tapaler comme mon père me disait. Tapaler donc veut dire moboulou. Et puis est-ce que Mama Top azaki fio daga mwana malamu na quartier, mwana malamu l'avenir tout ça est-ce que okola ndenge nini Mama Top? Moi ba témoignage bon mutu aloba pona yo. Jamais mutu akolo ba témoignage na ba nazara mwana mabe. Et musu ba loba ngaka mobulu mobulu eza caractère te. Caractère nde to lobela. Mutu akoyo sote na zai mutema mabe, obena zai mutema mala mobulu na ompo te ngape na za mobulu na za mutu akobunda. Ngana obunda na basi na mimbali na obunda. Ngali nga bitumba makasi. Ozo comprendre donc c'est ça. Maman leringe ba se pousser à pousser na botami na bimi na botami na hôpital bana nyoso ba botama if pardon hein Mama Top historique yango vraiment ba tobana o mais le ba profiter à l'anniversaire na yo pardon historique wana Mama Top bana yo to be bana no kana émission tikangai histoire no moko Mama Top ninga botami akoli et puis na oye bande na oye bande non tango botama na zai bébé na oye oleki na kola nde bana nyoso bakola na kola nyoso bana nyoso bakola basakani babeti balambili yoto bakola na basili koti bakede nyonso to biso soto kola nango c'est ça na ebite kokola ya ndeni bilo bombolo na jeunesse na yo lingaka plus nini loisir nini be ulinga pe kotanga nini na linga nzango na linga kede tozali na bakamarade na biso tokola mosusu na poto Blandine ka na pesi mbote Marie Jeanne Botai ana njila pesi yo pembo te bon nga na kola vana via ba camarade te sauf que baningo to bando tanga na bango il y a des fois pe ba Nicole Dibambo na pesi mbo te on a ba collègue na biso to tanga na bango donc voilà Nicole Dibambo ya déjà oui OK to zai banda ko etala na boy to zai ba voisin to tanga na Nicole Dibambo na pesi mbo te visika za ona penza Nicole Dibambo penza bande baninga pe to tanga na bango ayeba ko petit so ba moninga hotel mo pianga mbote. Oui. Bata wana idée à théâtre non exagité bon ba idée à théâtre na idée ko ba na mike na zala na ngapi na idée te qu'un jour on sa théâtre. OK.
nazalaka na idée te to bana mike totanga esika moko tozongi na ndako toza na chez les parents bazozwa soin na bino lipa tout et tout ndenge ezala kaka donc tokoma ba responsable moto asali chemin na ye nde esika choix wana elaki boso ya théâtre ka eloko mo basala esepelisanga na bi asepeli nga mpe un jour fona sa théâtre na nde nakendaki mpe kosala natangela na ngango mpe te natangela yango mpe te voilà. Est-ce que c'est facile début on attend au bandi embrasser monde de théâtre début nous c'est difficile c'était vraiment difficile mettre à ça na peso mbote na lemba bato ba former nga on a kene na groupe sans souci nga test na nga na sala ngona commune na lemba ba mettre à ça na ba ya fioti ngoma ba salutation na yo ne ba sala nga ba test wana ibili ba katanaki nga na zai parmi bato ba retenaki na ndenge na continuer na groupe sans souci ti lelo nde na za bien Mama Top lelo oyo durant carrière na yo s'il faut dire mauvais souvenir durant carrière na yo bandi carrière na yo ba difficulté ba réalité kuta nango et comment rappeler na moment peut-être roloba pourquoi na sala théâtre pourquoi la ponanga musala soit na tiki musala ngo et na luka chemin mususu et arrivé là yote ba difficulté de ba mauvais souvenir na musala oui ba difficulté ça mais akoloba kena tika théâtre ndena ekomate ekomate na carrière na yo yala ngo ba difficulté musala nyonso ezanga na makambo nango ata bande onso asala na ba bureau ba pe na ba difficulté o ba kutana nango mais yango te ko pexer ke atika musala bande ona biso basala na ba leta ba olela mikono so ba au moins 5 mois 6 mois impayé mais akenda kaka yango te pexer atika musala na e donc kutana ba difficulté belé ba vallée ya baka ba calvaire mais epekisanga te persévérance kaka zai kana zaki na molende loko eze loko na lingaki yango mingi yango moni malgré mikakatano malgré kotuka pana biso balinga te famille nanga balinga te na sala théâtre voilà au moins théâtre musala bandumba musala bazoba ba qualification nyonso mais lelo yo je suis vraiment compté partout. Je suis compté parmi vraiment où na famille ceux qui bazo c'est la muto lo banga pe na ana carte lo ba yo mona keza musala le roi misala nyonso lelo je suis considération pour et comme pe moi boy osungi pe c'est un peu ça musala tout et tout c'est ça donc ya musala ya zobate ya d'ailleurs mona ke eza na musala le roi misala nyonso malgré les caractères banini mais persévérer kati lelo pe to toujours persévérer kaka journal le ko de dia on a baza tellement ebele mais tana ngo ezali to vanda nana tana ezali na za poser on faut ça liste nga sala liste te baza na mutu na répertoire na mutu ordinateur na pesa ba mbote na pesa mbote na ngala balobi ladi mfumu mokonzi na Lost donc na kati ya Belgique na Lost donc ba salutation no yango wana Jose Mata pesi wambote Juliana Thomas na moni merci na pesi ope bambote Tete Yondo merci vraiment zamba pambola bino na pesi bambote vraiment na papa na nga Philippe Mwabi bambote vraiment batibini na pesa bambote vraiment pour la nuit prince toyen prince à Manchester moi on bala déplacer à DHL donc aye le penti na katanda ko zuba poli na pesi ope bambote en tout cas Karine Manessa ya ba Karine ma jumelle na pesi ope mbote en tout cas na opesa bambote penza temps opia bambote eza penza na opesa Maria Fina la Rose télévision. Question moka curiosité Yves Pan pour la Mama Top question moko te nga tu na nga mingi te nga tu na nga mingi te question moko nga émission te va jour spécial pour na yo nous sommes obligés auto tu na yo tout de cadeau après beda to repesa go ya na ngo problème te mais juste question curiosité za ni Mama Top lelo ou vie carrière na yo ndenge to mona rappeler ba msusu est-ce que arrivé à te vendre au bique non na ko ça na retraite na poto de ba comédien msusu za kine poto ki Europe ki vendre est-ce que pense à ngote na retraite na poto te poto to kende na kende to ye okepe okofana no pe une année 2 ans mais ozongi retraite ndé kuna te n'est-ce pas quand bien film ta même
Bina filé soka on memanga aza a moto aza artiste. Bina filé pas na bato déjà memanga na poto à n'importe qui ta star. A moto munini pe na mboko. Soka on memanga na lo ba gloire à Dieu na obo yetin. A motuti. Ba fali bango na ba mimi bato. Ba fait ba nani ba nani héritier wata. A mema batuti. Ba we ranson ba jibe jiba auto memeso ba tebele. Atiki kuto bato kuna. Problème te. So yé pas meminga aza motu. A parmi ba musiciens. Ba fabricants. Ba mema batuti. C'est ça. Il y a un problème, quand même avion, on a bon, il y a bien fait dans un avion, na libumundu là. On me retrouve quand un avion. Et alors, ok, quand un avion, pour m'attendre jamais hélico. Lelo, au regretteranini. Pour le moussala, au potebi que lelo, au cabane côté, à Nazan et l'eau, on a regretterati. Bon, au cabane des côtés binomo, on a katiboye. Yo mo milo barani, parce que tu dis que maman t'a pas dit mutoyo. Soka bengi ba mina ba journée ni tiaboye ba zanga te fo bazala ba robana na otongo bolandi ensemble akoyo zanga so bato ba solo li maman ba pesi yango sujet des questions là la réponse là le bien lelo boka bone kuti na théâtre bino bo lobani bino za ba maman naza kuna te maman na théâtre za ka top maman ba ebele na nga kuna te nga na bota théâtre te carrière na yo osali combien d'années déjà théâtre na carrière na combien d'années na théâtre na carrière na 2024 na osala na 2000 toke 2024 hein so nzamba bateli biso to koti yango donc na osala 32 ans de carrière donc so tali bien bandaki musala théâtre na agini na bandi pe na bu jeunesse 22 ans na zokola ga awati OK na okola na théâtre OK na bandi théâtre avant 30 ans mais ozobota na théâtre botaki déjà nyonso bana et puis voilà continue il fait pardon mais toi mon anniversaire pardon c'est on te tourner na boy botaki ba nyonso na kati ya théâtre kuti to banda ko bota pe na théâtre ndi banda na boy na lembi wana sima allez-y comprendre voilà zaki awa tout le monde zaki awa international voilà dada sunga biso kuna mika sunga biso pa dada yakana dada yaka international olamba mama yaka yakana nu problème dada international Zenyango, combien de mois déjà? Et dérangé, hein? Et dérangé, Nanino. Ok. Parce que babi ok côté à moi mbakuna babi vendre kuna ndanga libala. Yo kutinga. Yo kutinga. Ah ou pas top. C'est aussi ce qui parle là. Mais ça va, hein, ça évolue hein. Ah, ça évolue. Mais bien. En téléchargement Thérèse a pas collé. Faut les ni pas pour la pas na. Et ça la bonne ni temps batu ba lo baraboye dada mon star yomo peu star mais na biloko ni surtout batu ba ko créer le na réseaux sociaux ça gonde non ça ndeni et ça la ngana ndeni no lo banini batu ba sepe na ba créer tout ce que bon ka ba consommer 5 bêtises na bango jusqu'à ce que ba olimba ba tika na bango voilà lelo journée spéciale pour la maman top 55 ans bande musu qui plus loin voilà ça s'est fait et puis on met l'ensemble bande musu lobi a calculer âge à maman top a calculer âge à dada David dada zona ba 41 ans ba âge wana au cours ça ba 35 ans wana ngote tala bana ba continue même université je sais pas dada âge ni moi ça ça na mukete on doit comprendre faut tika bateau bo ça bêtise ba consommer bateau baza na poto baza na poto na bango d'ailleurs kokola pona na tuvango eza grâce pour tout monde lelo ba jeune bo vobi tomo wote ko leka na réseaux sociaux mon jeune fait bali akebota akufi mususu bali 2 jours en mariage akufi bi parce que atiki na famille mais imagine ce qu'on a famille sur mukolo akufi
Passe ezalaka mais neti beaucoup fait likoko. Passe ezalaka nango mais ezalaka penza te pour bayebi ke quand même asali vie na. Tu na comme na quarantaine non pesa nzambe merci. Ils âge. Tu comme na quarantaine to comme pena posa to comme na 50 ans. Tu to comme na 50 ans to comme pena posa to comme na 60 ans. Alors koko là ils a grâce na ko wanga na ko boya âge na te bino boza bat na boyebi âge na. Je ne suis pas là pour me justifier. Tona sepeli sabato bon boye oh baza ba insensé pour ba lobby likamo bo alingana lekana. Je sais pas ces temps-là. Naza Yaya, Naza Maman. Je suis d'ailleurs la daronne de multitude, je le dis toujours. Donc, on a maman, il faut pas respecter le quoi maman. 41 ans, Lélo na une année de plus autour célébrer à Maman Top et puis pour na bateau balingaka yo. Pour na bateau balingaka yo Lélo, bateau nyonso yo bazo critiquer, ba traiter yo et na bandingo bani ba traiter yo, message no ko pesa. Na bateau nyonso Hollande et puis na bateau ezaka à chaque moment aussi aux vendre mona moi ba critique et pas un Maman Top ou Maman Botio et ça la konini voilà pas bloquer pas non déjà ba critique pour na maman et ça la mabe ozomona mutu nyonso olingati ba finga maman na ye très bien mais et là on a comprendre et pas ba internaute eza nini et pas ba na bité so ba fan to ba page bango pour na bango ezala bien ko finga ba maman baninga mais pour na finga ba maman na bango bango ba mona ngo eza mabe ozomona mais so ba fingi maman abino bango ba yoka ngo bu makasi mais lo ba busa na ki maman moninga ape maman na ye. Ok, donc les capés dans zéro moi maman kati sanga mutam so mona bimina ngate to sala ngomba plusieurs fois na banzela oyo mo pe mona tant que maman o mona moi nga traverser o comprendre que bi mona nga leka boye bien te o simbi passa ko bota o lekisi donc et ça la passe mais loko les gens et loko et ça la biso passe bango et ça la bango esengo tout ce que bango va profiter na joie na bango tu comprends va profiter na sengo na bango ezala nango ezala nango problème mon côté donc déjà il ko ba fanatique na yo ni par rapport na ba mingi toujours famille libota tozali babi tout le monde les famille libota donc toi famille c'est quoi oui que toi famille oui toi famille quoi famille ngati t'es dans famille non quoi oui il va famille nanga oui t'as bien famille nanga tout le monde est dans famille libota donc voilà libota toujours merci beaucoup na ba compagnon tout ya dada international partout dans le monde entier je suis là donc non ça me sent là très bien toi tu alors ça non ça là voilà tout ça par Maman Top Wato donc tout célébrer toujours une année de plus il y a Navi Naye donc nous sommes ici chez l'artiste comédienne Maman Top la résidence Naye. En tout cas, tout ça, là, bah dédicace et puis ako ndenge bazolamba et puis ndenge journal ngozo s'est passé, tout ça accompagné nos confrères Yves Ipan, voilà. Donc merci en tout cas. Gardez toujours votre souffle hein, pour que tout célébrer, tout souffler, bougie et le mona star na biso Maman Top Wato. Merci. Bébé, mémé, ça va. Yo, ça va mon boulot na fête. Ça mon boulot, ça va la mission là. Aujourd'hui, c'est ça. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo
azosale Zambaka basangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bya bisenga senga nsanga lona. Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bya bisenga senga nsanga lona ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga Yesu kotika nga ite. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga yo yo. Yesu Yesu. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye. Mesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. unayemba buye Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. unasambela buye Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. unabina buye Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela. yende nzamba libela Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya. yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango.
natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse.